Zonga mokonzi, zonga le roi de la forêt. Soko telemi lobby, ezala kakola banga, ezala sankara banga. Soki sankara zo banga yote, soki nani kakola zo banga yote, eza obstacle pour na orchestre na. Et en plus, ba député à la Zamba, bozolo ba nini po na kakol, ba sénateur, bozolo ba nini po na kakol po. Au moins tant que ça longwe. Maramunion so etikali ya désordre combat kakol na kati. David na kati oti David. Sera ba Bill Clinton. Sera ba Seleo. Kakol wana za respirer. Ningué ozo ba na portugais. Donc ba série wana kakol azalaka simple mo beti drum, simple drummer. Donc David Nkoyi. Pourquoi attends Nkoyi? Azan esprit moro. Parce qu'au moins il faut azon un esprit wana. Donc batu babanga kakolité. Babanga newera. Siko tellement tiki nyonso pas kakol. Kakol charge yango siko ayebi yango te. Donc au pesi mutu moro boye. OK, bon mo rapine betite azol banga te. Papa, toi, en 2020, tu as corona. Oh, rapport ni na corona. Non. Formidable. Donc, rapport ni entre corona na formidable. Rapport est innocent. Abetinini. Hollandi. Na corona. Et là, comment la comprenez ça? Presse, elle est là, va danser. D'accord, elle est là, va danser. Et là, bon, ma musicien, au bayar à la maison, mais raisonnée. Soka à côté de la dossier, va danser. Il va finir comme une courte dans la maison mère. Maman va comme oublier va problème. Waka sona lobara trop. Que orchestre wana ezalaka ya ba fan. Ba fan na maison mère na minzo ba lobani pour na kakol. Donc il y a mon 7 jours de la semaine et le bama qui trop. Merci la ram. Entre 3 nzembo ka ndem de beta. Générique na de nzembo. Oui. Toyozwa o nini formidable. Ka générique. Banze mwana zo beta, so zo beta wa lem suna bandaku. Ngala ngofana bwina oyo kango. Mais to za la lem susu na ba boîte, to na ba feti, ba te rumba. Ya set ya formidable. Et ça la te. OK, c'est ça ya wera. Bana maison mère, so bozo la nangai. Boye bisa kakole orchestre wana ezaka ya yete soki we kaza na kidiba azoye bate kakola ko boto l'orchestre. Ouais, c'est ça vraiment. Bote na balandi nyoso bolanda rasini c'est beaucoup et wabi no business class naza toujours rôle. Donc vous s'abonner d'abord premièrement sur Idéologie TV, vous avez décidé dans l'émission mon serait certain, bas titre mon ya kitoko. Voilà c'est un peu c'est là. Si tu as pour la information, il y a bien. Donc, il y a vraiment des sous Idéologie TV, tout me un peu solo là. Tout bêtement solo, et pour se pénaliser vraiment. Et puis, ça la bien à parler sur vos abonnés car vous avez décidé. Donc, on a fait tout bolinganga beauté, na bolinganga vraiment vous avez fait voir abonné pour mon Idéologie TV. Là, je vois. Et tout, donc pour le moment, on va comboter. Tout quand on a je suis là avec David Wembe, papa formateur. Tout mes grands peu par rapport à Yambilinga, na musique à maison mère, il y a Ranson. Orchestre wana depuis balongwe la samba, bakena bonda na moni makamboze est sous bien te yango vraiment to solango na David Wembe et c'est du plaisir na Rolls en direct des États-Unis, moté mais Mboshi. Donc voilà, c'est un peu c'est la bosse Nangamoko. Et puis na Moniwana, de Christine, papa na Gabriela. Je suis ici là, donc dans Solara, ma Solongo comme il faut. Il y a Dani Diavoula en direct des Afrique du Sud. Et puis na Moni ici, copine Diavoula en direct de Canada, Montréal. David Wimbe, bonjour, Nalinga parti par là, tout bonsoir et bon après-midi, donc voilà, c'est un peu cela. Bonsoir à toi, Sita Bofunge, Maman Soso, Nenge Benabat Balingara. Bonsoir à Nenge à monde entier. Bonsoir, bon nuit par rapport à Bisso Batalouana. Donc, merci à tout Bolingara, David mais donc, bon continuer à s'abonner massivement à Idéologie TV. Balobi Idéologie TV n'est Makambo. Donc,
soki bomona ba Marlène bazawana, ba Myriam Aigle Jaune bazawana, Cynthia bazawana, donc Général Cruz, Bonheur Ngunda, donc Patrick Match, pourquoi pas na coordinateur na biso Chika Bosango, donc maramba bien ça pendant na idéologie TV quoi. Voilà, David Wembe, donc, ce monument de l'eau, comment on a tabou le micro, on a pour rendre visite, et ça par rapport au bête à Kama solo, mini à Weranson. Orchestre et Weranson, building et côté tellement trop. Donc, Milinga, na roloba, et banakoto, au monika, ton héritier Tikali. Oui. Héritier Tikali, n'a habité, comme si héritier Tikalara, à la mission simple. Oui. À la chef d'orchestre, c'était. Mais, tous les musiciens au Baïki Kokota, après héritier Watanabe, babande ko banga ye makasi le roi chef d'orchestre donc so bebani na ye au longo orchestre c'est que wenge kaka 12 ezaro beta mande makasi yango ne mto eboma wera sinta na ebite 12 ngono lo bana nino 12 c'est-à-dire que tricage ko triquer mutu endet que toi na David Wembe boye na posa na boya bonheur yo na poso benga na bonheur soit to lingi sous bonheur de soit to lingi ngate na orchestre na travailler emsuna Marlène ochi Marlène yondo sana pour finir à cause de la Roma Cambo il y a un des 12 par rapport des cameraman qui oui ensemble nous avons héritier tout ma casse ah ça la baninga bongo parce que soto zongi no moi sima tant na ni brigade azukaka ezala neni ke héritier mutatindi batu tandis que we ranson azaka na pas même suspension akabiniti wata bala moko ezaka de 12 ya si yango le bidon orchestre wana mbilinga to ko kufa nango e bandi déjà na temps wana omoni biso nyonso atana ndako ndenge ezalaka papa ko linga mwana moko te ko linga bana nyonso papa alingaka mwana moko ezalaka nango alingaka mwana moko ko lega bana nyonso mais akoki ko lakisa ngote ke yenda za enfant chéri nanga soko lakisi yango nde bana wana nyonso division kotaka yango nde soko to mona na maison mais donc orchestre le roi maison mère et comme orchestre moi gidiba boye beloko sala te bango na quatre orchestre ko swana ko welela mais aussi on t'a que weka sona za na fandi aoye beloko sala te ngeloko zo kamusanga sinte zo pesa ngamte mapasi weka sona lobaka trop que orchestre wana ezalaka ya ba fan na maison mère na minito ba lobani pona kakol donc yango pe ka mwisenga parce que to moni wana Ronaldinho a uti ko quitter par rapport au cas ya 12 alobi ke ba triquer ngapena na tuni bango ba fan na maison mère ne wera lobaka o kesa ba fan na maison mère bozolo ba nini pona kakol ba sara nini ba député à la Zamba bozolo ba nini pona kakol ba sénateur bozolo ba nini pona kakol po au moins tant que ça longwe maramu nyonso o etikali ya désordre komba kakol na kati kakol ko manani c'est le sinta kakol ko manani ceux qui we ressemble taper ça est privilège wana nyonso non ce que c'est que privilège ngo kakol ko memango te eza eloko ikamusanga kakol za moto na mbonda Drumer eloko par rapport à nga parce que internet déjà vous m'avez mali benda zati c'est là qu'il est émission bas sportif wana to lo bangonde mususu amba to bete ko pas solo émission to bata ba micro to sola il faut dans oyeba kakol azana chef d'orchestre bien sûr on a chef malgré qui drum na ye mais azana chef d'orchestre azana on a pouvoir ngapo na ngai on a zomona za mabenini kakol azoyeba ko sela qui chef d'orchestre na yete na bien et c'est là la carte de David sera ba Bill Clinton sera ba Seleo kakol wana za respirer ninge ozo ba na portugais donc ba série wana kakol azalaka simple mobeti drum simple drummer donc abanaki ko zo ba pouvoir wana te o komona ngona minute po nini chetazaki wana Bill azawana Seleo azawana donc moi batu o bazaki na o bazaki dana mpifo koleka etaka mutasima donc ozo bena ba privilège wana te siko tango génération aneke il est ailleurs au tigala comme doyen si on a qui doyenité na ye na bi on dit ça non na qui doyenité na ye ta que kakol a koki ko saisir opportunité te ya qui chef d'orchestre ndesi po nanga
wana eza façon nga nazo monela makambo. Donc dès les jours où le commissaire chef d'orchestre tellement chargé les gars nene, c'est pour cela qu'on m'a perturbé biloba loba aye baranding na ko encadrer ba petite un peu c'est le moko pesa nga pasi bango moko ba musicien nan ba complexe de Kakol. Ouais, ba comment ko bangelo ranzambe mo. Ils ont un sens té. OK, c'est ça ya wera. Ouais. Ba na maison mère, so bozo la nangai. Boye bisa Kakol orchestre on ezara ya yete. Ce qui wera za na kidiba, azo yeba te, Kakol ko boto l'orchestre. Ouais, c'est ça vraiment. Il y a un biloko yo Fabrigas a télémela mo makas na orchestre na de la bima mo mabe, alongola batu. Ya moment, il faut benda batu belé mato ibaye baraté. Parce que le lot monaka to petit exemple té, ba taboche balongwa et pas Fabrigas. Adale batu na mbonda, bangona ba dada, batu sente me balinga ki ba mi komisa. Lokola ba do orchestre wane bango Fabrigas a kongola emisa tala bi ba jodeni ale faika. Éliminé. Parce que là, on a une fois parce que déjà comment d'accord bagazo tika musique. Ba soupçon ta rebimara. Voilà, c'est ça quoi le nga remplacer nga comme chef d'orchestre. Azalaka déjà. Nga comme chef de groupe, groupe nga comme nayebite par rapport ya mutu ya Kakol. Hein? Ako kangote. Voilà. Ako ka charge on a été par rapport à ni Kakol nayebite so landa ba interview na ye. Très bien. Kakol, ici, à l'écart d'une émission, pas le baguette, je joue au tika musique et pas au tika musique. Vraiment. Dans un moment, oui, à ça, moi, un peu moins. Na évité, na zangi le bapo na place où on a mort Kakol a bimé ça. C'est que on a reçu employé et ça débat. On a employé que Kakol a une ambition. Et oh, oui, en son en sala. Donc, on a trouvé qu'on est petit bitinda mo bawera. Donc, et l'on voit le sous-moussala, les salades sous-moussala. Et comment que oh, ouais, on a yo pour sala. Donc, so ouais, à quelle toilette, yo peut aussi bichot qui est quatre. On m'appelle au Kakol comme sala. Comme c'est commandé, oh, yo Kakol au loba, il y a un ouais au sala. Cynthia, au moins la minute, ce qu'on manquait Kakol, au long maison mère, aux ananes. Kakol à zanane. Le problème, c'est comment ni Kakol, si mon peut-être a manqué à long, mais ça va ni 12 bébés à maman. Ouais, raye morone mutatinda Kakol moni mutetel na yesu na posa na aide. Kakol a provoqué mutuana na se ako se manifester a provoqué na se mutuana oyeba te sans le savoir, a manqué directement au mona kaka mandat d'arrêt au longwe. Ouais, mutatinda 12 wane ute pa ouais. Yo mona te ke bêtise mo we salam na maison mère. Ouais, avant ça va ma réunion, avant si va missionner sa réunion. Mais si musicien a bakana qu'il faut balongola. Pour il connaît ça la bonne génération. Au moins on va battre nyoso ba ocho ba problème. Oui on va prendre l'année. Papa a ça ba nebele. Donc ba nebele ba sangeli mwana moko. A tellement que faut beta nzete. Si. Bon ko ça la bon tenga mtu fona loba. Mais avant d'année, si ba loba ti ba ninga ba ozela ninga wana décision ba benganya ke alo belo côté. 12 wani utete pas na yemo. Parce que eloko ngala comprendre ça ndeni. Prince allait là-bas danser, Kakol allait là-bas danser. Et là, les musiciens ont à la maison mère. Soka à côté de la dossier va danser. Il va finir comme une courte dans la maison mère. Maman va comme oublier pas problème. Oh mon Dieu, et là on va prendre à lire pour prendre aller là par fort à lire. Parce que à mon avis musicien moi vous dites bah Ronaldinho et au camana Jenny. Directement il faut pas le molo. Parce que on est no guac, a fait ça guac Kakol, et guawera, il va danser. Oh mona, il y a ça moi c'est ça danser. Oh lelo et memi qui va l'ongola Ronaldinho. Parce que Ronaldinho, Jenny lui marana camarade à Ronaldinho est musicien. Voyez, si quoi, au moins des rares na groupe petit nyo salinga ça na pi ouvrir na conférer makam. Tellement ba mona yena Jenny nyoso, yena Jenny, bango ba soupçon ba ngeke nani Ronaldinho na bimara Jenny yo ba créer ba voice lokuta ba créer asa nini alongwa tande orchestre nini yango non o mani nesi pona eloko wana eza na sens te Kakol linga linda et ça la ke balongola ye yango ndeli si lelo bazana linda et bon nango yeba ike oui relation Kakol na linda za sérieux donc ce qui y a bango za ki sérieux c'est que pe ya Ronaldinho nana oh nani na Jenny ça peut être aussi sérieux. À la longue, on ne sait pas. Mais Zanega Nini,
kakol ne kaka façon azo gérer makambo ya orchestre wana était le chef d'orchestre azo ko nga pona nga kakol ko ka charge wana te azo ko ka charge wana te azo yeba te nini o ya ko sala natango akala ba problème ezaka na maison mais ya makasi kutu mais soko tali bien basala ba bêtise mo est-ce que les gars TV le loto tala que non réunion va faire na samba ba réunion ba la son na TV makamona na maison mais toyebaka ngote oh mona ezala te babindo basala mama na bêtise o basusu ebima si mama yebi ngote wora pa yoka masolango est-ce que bachela ka caméra ba filmer que babindo to sala réunion pona babindo mbe oh mona si ezala te sko ka pona ba Robinho ba Ronaldinho ndewera il faut cha caméra donc diminuer l'orchestre na ba parce que fallait pour ça elo pepe senga kaneza nini donc sujet de base o batu baye baki yango te balobaki ba kosi biso kaka makamwa lokuta ote bino fo bongisa fo boyaka 20 fo boyaka 5 jours 3 jours à répétition boyaka soki bon ouais a comme ça mourir trop là yango na lobaki lo moko wera oza papa ya exaucé ya ba Gladys non, 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 on comme maintenant on est la minute te atikandole. Tu dois préciser rien. Par rapport à Nini, par rapport à ma bêtise au bon, ça va qu'est-ce que ça fait l'homme. Te ba bêtise na minute ya wera, ezane sko photo edeye. Bato baza pembe na ye. Hein? Ba ede wera, ba yesa wera. Moutari ko chapeauter maison mère azate à parier. C'est quoi bato on va appeler à Weranson. Les aka ba directeur en marketing oh ba moment ba zali ko pa na mana ona di na tange ba monyo. Mabende siko yango wana seke biso neto zona biso tengo lobaka na ba bato marketing wana na ba bureau wana ba yoka biso ba yeba ke soki maison mère zo beba. Eza wera yemo. Wera yemoko soki to accuser wera te to kitana se to te kakol. Mais ce que pour n'anga on a surtout accusé kakol et ça comme si tu teli kakol. Non, ce qui te teli. Non, ce qui te wana otangole msu par rapport ya batu bango mongo au sein ya kati ba yebi ba vérité msu siko biso batalibana to mo nanga donc ce ko bebani na kakol olongwe so kakol azanani titre ka ya chef d'orchestre mais ce qui te teli na kala ezana batu bazaki na ba ranking na fere ya makasi me balongwa te batamoko boye fera bandako yoka na te na Bill Clinton est-ce que rando wana bandi si réunion boye ba période wana to lukango ça c'est chose grave chanteur na drummer problème ni Weranson na ndenga mabete Weranson azonga ki Weranson wana oyo kuta masera ba wera ya malewa te oyo babande ko benga ye nani oyo te wana na 4x4 to ba benga ye de la forêt nkoyi pour wera dans nkoyi azan esprit moko parce que au moins il faut azonga na esprit wana donc batu babanga ka qualité babanga ne wera. Siko tellement tiki nyonso pas kakol charge yango siko ayebi yango te donc opesi mutu moko boye akende osali logo oyo tindie masali yango bien te siko ozeli pe rapport pa na ye ayebi so yo ki kaka osali enquête te eloko ezoboma siko wera ngo wana donc ayebi kaka ya selon moi je dis un bon papa un bon tonton ayokaka tous les deux matos. Si. On a départ net ya Ronaldinho. Na trouvé on mal et on vend ça. Muninga bo juger bongo. Bo banda ko kangele bo sa. Oh na sa kiza mama na bêtise. Buzo ba makasi. Ni na wera. Et ça là eloro mo boye. Wera bengi ma ka ko ni za ka abengi Ronaldinho na kali ça là bongo ni tsa ma be mo ba bengi na ndako avandi ça so ina. Etake mwana na ye. Si. Bipe mususu faire hostel ya bengi ya so ina ye. Na maison mère eza ba fan moi bébé ba ki bazaki na problème exact mais ya lelo e comme n'était so sentiment ya ba téléphone oyo non ou soit tu fais au moins venir luka créer ba base na ye moi zala la musi mokili siko base no siko ekiti c'est au moins tozwaka maison mère eza empresa entreprise oui makambo entreprise monene bongo lo wa maison mère réunion ya maison mère officiellement eleki na TV
oya telema lobby ye kuna kosaki nga nesi igo senta lobby bino nyonso nde bozana lenga bino te po bokutinga tala nipo donc lokola bakuta yo elobi nini to malamu bana droit lo te po bakuta yo qui ancienneté na orchestre na ba orchestre na bino wana et l'aksaka bino nini vraiment ke yo yebi ko beta to exemple kana Jean Pat Jean Pat a wumela ki na orchestre wana ayozwa grâce nde mikolo yo siko aloba ni bato so ba continue si ba o nani komone nani longa uta pas ferré Nicodème akuta nani oyo Jean Pat na maison mais siko état que Jean Pat azaki ancien azala amanoko mfuka non tout ça la musala et en plus Weranson vetika kidiba na ndenga mabete tika kidiba le mot pendant ngana lo balangwana merci beaucoup à toi Mikcheta section musique Trésor Bakala batutu obozaka na section musique on a ba motebele donc Weranson atika kidiba atika ba charge mususu o ya pesi bato a récupérer ngo ye moko akwesa mibeko abanda ko kwesa mibeko et en plus ye moko azala papa les mots papa wana abanda ko faire fonctionner ngo au sein ya orchestre na ye nini mais ce que soka le musique conseil bien wera son soko le musique ko pesa ngo kakolte akokango te kakola ebi ko gérer na noté kakola ebi ko gérer te pour ce gars azara na gérance bien alinga autoriser ba bêtise wana te ba réunion buso bana te batu ka balongwana komona yo batu ba koma ko banga yo kanta soki nini non omoni mutu so batu ba koma banga yo trop de ko banga ba peut se respecter ba comment manquer c'est donc ba comment ko sentir yo mal à l'aise et lorsque que ezo sa na maison mère ngwana kol ba e ba rater ça nini soki pona nga soki eza 12 auto lo ba 12 na wenge wana yo obimande fo mutu obebisa réputation non soki 12 ezaki batindaka yo nde ominimize bana wana otorture bango mpo balongwa baotona berere lobi eza mabe siko tala pe siko kolongwa ngo te banda totoka na ndenga mabe te héritier longwe nana on doit charge à maison mère ngo azate au moins que façon comprendre te vers azo comprendre te si tu dois analyser bien banda héritier longwe Nicodème a ko charge à maison mère ndenge héritier zalaki ke soka fandi wana donc o senti que oui héritier fandi donc banzembo nyonso a posé pe a sala babilo moko boye singe sala siko Nicodème te mazaka non mdona ba deuxième voix vona munene nan vraiment na makambo esinga Nicodème te ba ténoriste nem to basimba makambo ouais c'est ça siko tala siko maison mère na si makambo Nicodème mutamwa ba deuxième voix voilà vazo ebelo ko sala te donc soka abulaka bien alingaka zwata o nani oyo café room bon na yebi pete ndenge nini makambo ne genda lem su café room pe ko sambeleza dimi ba prière za mikie café room sikolo kana na lingana kama bandaka la café room vraiment na maison père café room pesate na sens te ezala ngo ka ba 12 ngana kenda na bango soyo yo kana betoli solo sinta ngati ko la podium vocal numéro me ba finyo mona ko ebimati aluka ne mabondeli aluka banganga nzambe basamela pona e sale bien makasi donc ngala kenda na bango soyo natala pena na monite pona nga excuse we sengaki a fula nani café room Nicodème omoni kande na logique ya musique ndenge kenaka poto sur la musique to sur la pembe façon musique ndenge kenaka deuxième va aussi makambo te impossible tala ndenge to daiki nani oyo Frère Gola tanga longwe etika de héritier ce que tika la héritier ça dépend na makambo héritier ça ancien non te ezana no pona ba voix wana nanu baza ba tumoko esengi ba dominer donc ce que héritier pas longwe esenga ki pe ba jara ba voix wana a remplacer siko héritier longwe ale depuis qui passe à te Nicodème
Nanenga mabete na zolo bateke ni connaît ba bon chanteur était. Azane bon chanteur, azana ba qualité na ye. Mais na cadre ya nanenga omonde ba tele marawana. Nikodeno nsu a pas respect. Mais nanenga makambu ndenge watazaki nango. Exactement. Siko ezana pe ba obstacle minene o ekoti na kati ya maison mais siko weka nso itake wera. Esenga katimbela ba bloko wana ayeba nina ko sala. Donc soit on ne baloba ke afula katoa afula pamba pamba esengele msusu apo na mutu te na minito afula le msusu bango nyonso mbala moko enga tombola parce que na minito maison mère yana baisse yana le msusu bango mo bazo yeba te babimisi nini awat oh nini eyokani te ben nini quoi formidable formidable biso non nalinga mabete le msusu bazo yeba te biso za na loi ndawat formidable serait bêti. L'ova générique. Formidable l'angola serait bêti. Na yabité. Bon, attends, on la rappelle moi mingue. N'endenga ma bêti. Non, on la pembe. Formidable, ce qui est bêti. L'ova générique. Rumba nani. Rumba nani. David, quand la générique est bêti. Et l'on connaît mon mingue et où est vraiment. Non, t'es. Et ça coûte. Donc, venez ce qu'il faut accompagner à mi-temps là. Qu'est-ce qui se passe? Maison mère, qui n'est ni. Maison mère, doit pas gagner au bon côté. Et puis, c'est un an passé. Où est la Gala, soit bête opération Dragon. Monde entier, n'a pas aux États-Unis, n'a pas Angleterre. Boye Mbango. N'a pas Allemagne. Où est Rana a chanté na été. Et ça, où est Rana? Pour au moins, tout. C'est ça ma belle. Base c'est quoi donc ferré base examen au monde va le baraque non bureau ferré et ça la ramabe donc ya sara na route ya des gars kakol ayebelo ko sala ayebite ti ce qu'on photo aider bana maison mère na bandele ngo susu bana maison mère ba nani oyo ba député na ba sénateur ya maison mère s'il vous plaît. Bosola na kakol boluka boye basoki kakol alingini l'orchestre wana c'est ça pour kakol a gros la le devante magaza chef d'orchestre mais we razawana tant que we razawana donc kakol a gros ko zoka ba décision te to kakol a koki ko zala obstacle te il y a tous les musiciens au bazana kati ya maison mère ce qui est comme bongo botika musique te botika musique te mais bozaka bongo ba beti na bango album mais car générique et beti oh nesi natunaki nani mutu moko bwe notanga kombote kade to saka ba recherche o album mo rapine beti te azolo banga te papa toi na 2020 yo moni corona te oh rapport ni ezana corona na formidable donc rapport ni eza entre formidable na corona na formidable rapport eza te innocent abeti nini Hollandi na corona nani na corona nani oyo allo téléphone fali popa kaka na corona mais so to koti ba boîte ndeyo mesana ko kota ba boîte trop oyo ka ngote donc Weranson na ndenga tan normal etake congolais etake non que fan na Weranson etake soki ndenge ni donc etake congolais pour vana ba 28 ans azana mpifo azana bloko moko boye oyo amemaka penza musique na biso donc ndenga kidibate toko tika via kindeka boite tellement azana no soka tika ki atiki musique wane toko beta liso na yete mais tellement azana ko sa na ka musique il faut toi encourager place au vaza kidibate c'est TV côté to simbate o menenga lo baka la muka petit frère ya kolala na ebsaka jibe so na minute o beti bena bo formidable et betable. Ma papa oui c'est tout bien. Pour la nini, bango mongo na 4 wana babo morote. Ya bio ya habe. Soki bakomi bo moko, kakol akomi ko respecter ba subalterne na ye. Eza loi. Quand la chef le bité que subalterne na yo, azé lokote. Non. Oui. Chika ko manke ngate. Chika ko manke Cynthia te, chika ko manke Marlène te, ko manke Myriam te. Donc trop solo là. Mais
place Chikaza au PC qui Chika na ye place Sintiaza au PC qui Sintia na ye donc mutuna batache na ye de to travailler bien sûr ce qui kakola so yeba eloko wana te aza ko mitaka nga doyen bino to bokutinga nga soki ngai ale ngai kakola oyemba kakola osa kerte kakola osa la vocale te ozano kana sima bato baza liboso pesa bango chance na préfère que tata Sankara pas bête acoustique ni bête kakola za muta kolonga maison mère te na nenga mabete bana maison mère kakola a mutu ma kolonga maison mère te shetani kuta longwa tolo batanzela maro faire gola kuta longwa babeli kintoni kutu balongwa selo yo atikali na charge ya maison mère pendant soki 3 ans mobimba malongwe so tande si charge nani selo atikali nango kakola tika kutika nango te kofanda kana sima mais selo yo alongwa tabatika bisoto vanda voilà na moni esepeli si bien na kitata de bunde espoir asuka sola petit na yo musée le petit yo mo moni mamango yebisa kitata de bundes asola Cynthia Bofonge bambote ya to lisusu na kofingi ya vula eve na ngamokongi ya vula vraiment solo la Cynthia na ya daningi ya vula isaki yo Cynthia otanga batu na ye ngape na tanga batu ngape na donc là je vois si tout là c'est ba body dans ce moment David mbatelemi boye ngaye obina fila lobara ngaye biso donc ba c'est tout là ba body ba yebi mamakamba mindule ndenge zalaka siko soki bazo fanda ba omona benanga wi we rason bino bagelo na décembre zaki yo moko bébé tite ezaki donc omoni maison mère botika kidiba bato bele balobaka we rason ça si là we rason ça si là omelo wana e comme un slogan et après et tikala donc eza nango grâce nde singa na ibité na robengo ya nango grâce we ka beti concert na Chetemba et ça li plein eza nango grâce mais par rapport à Wera pe ba Chetemba par rapport à Wera ba stade de martyr ozo senti siko babilo kwango olonga na stade de martyr ata 20 mètres Chetemba yebisanga na Chetemba na 20 mètres préféré tala siko babilo kwango siko ozo mona bango ba monika oui te concert simbi batu ba yebele to sali plein mais siko to li plein ngo ya Wera na plein bina filé na préféré bina ya nane go leka donc omo siko babilo ko to bando beta ko analyser eza ngo musique to so la pembe po eza salle bina fila beta ki wana Wera pa beta ki ana siko tout tali on peut Wera beta ki na bina fila msu ya bina fila le ka na batwa ekisi pa to beta ana esopi Wera total msu bon ekisi le msu na beta bon eleki ya Wera la msu pe ya Wera eleki bablo mambo donc sikoyo Wera tellement akomi ko kita biso siko photo zongisa ye to ebisa ye soki ye mokaza ko mi ye bate Wera aussi la rabe album 7 jours de la semaine et le bama qui trop entre 3 nzembo ka ndem de beta générique na de nzembo toyozwa nini formidable ka générique banzembo wana ezo beta wapi lem suna bandaku ngala ngofana bwina oyo kango mais tozala lem susu na ba boîte to na ba feti ba te rumba ya set ya formidable ezala te nyonso na po nini makambo bazaki nango eza sute maison mère na bango nyonso wana na kati wana tellement bazoyokana te donc ata tobimisi eloko esimba nango te Idéologie TV soki tosangani na esprit wana soki tosali eloko esimba soki toyokana te nde toza biso esimba te eloko esama siko pa Wera wana donc kakola abeta ne drume na mutema na ngana waka kakola abeta mabe Nicodemus zoyemba kakola zoyemba Nicodemus mabe omeba bloko wana yom tezo sala effréné orchestre surtout ba mécène ya Wera ensemble bato ba fournisseur disons bato ba pesa Wera moi mike baza la pe bato moko bako banda ko conseiller Wera et ça la paix sous bien basé belé donc basé belé na ebi ngala ba komona kotanga na ngate mais bosé belé bosola pe na Wera bien bosola na Wera botalise pe na nsone mpangi plus mpangi égale mpangi beto na beto donc salabwe wilindeke
Hein? Donc, oh, pangi plus pangi te. Donc, salaboué. Donc, à côté ma stratégie mususu. Oui, c'est ça. À côté ma stratégie. En plus, le mona. Ba mission aura ya maison mais. Ba oui, ba na souté. Nakalezalaka ba wata bazana ba depuis. Ah, non, maison mère. Donc, c'est un peu cela, on va le baka makambango. Boss tikando maboko bonko mais kana ko sola na we ranson. Sola, business class. Sola na we ranson, na moni wana Ben Willy les Gabonais les seuls fantômes qui sourient sola na we ranson. Bien nga moko pas le guerrier sola na we ranson. Bodo ki matadi yo muto za contact na we ranson. Benga e sala bien ya daningi ngivula. Donc, benga we ranson comme na sema ko chuter na débat lelo oh ya lelo ça m'a apprendre ou à laisser. To fini mutute to choli mutute to pesi ba remarque ba défaut obiso to découvrir que maison mère ya biso ezo kufa et que na risque ezo compte. Donc son peu c'est là man patacha toujours le boko David to chité ke man pata sambela mère man pata Sylvie man pata ma pasteur donc sambela pena ya ko sambela ba stratégie belé donc ba stratégie na lo balem so pas ya bon éviter lem so man pata s'occuper à kota pena na musala ya mobile na ye lem so pe prière ya donc autre senga reza man pata ba prière belé pour na orchestre wana Wenge musique à maison mère pour sans ba prière to sans conseil na minute ou wega son en sous na 3 ans té. La temps normal na soli pembe. Donc wega son so ba conseiller été. Ce qui ba solliciter été. Wega son en sous na 3 ans té au sala so e logo té ba tu ba yoka mo. Ou wega son na sala ke logo to yoga ta moi ce qui est 10 to yoki 10. Mais vous on a commencé les logos à ça dit 10 toyoki D ngana discuter toyoki D on est assuré en sonté donc dans lobby kaka oyo esengi ya koloba par rapport ya ba remarque non biso lo tambolaka ouais biso ça la ba statistique d'autres là dans au côté place mon robot yo ka mwana mukie eloko za nango binobo yebite sekele ya motema bébé Davinel Nela maman chef donc on l'a pas coûté donc yo moko yo diga moko ke bina filo bete oui on l'a pas coûté donc OK place moko yo na bi ne si JB mikolo ka ba concert na et to beta fort na boîte mais album ezate voilà moi ba générie na lokutana soki ti jeudi wana ozala soki ndengeni donc ta eluketo manya babilu kona ezo beta mais album ezate siko weranson siko à part donc nada nuta toka agora donc weranson elogo ebeta ezate donc ve ba fine no ba na pusana yo forcer na éviter son ba forcer tout na ba ni a forcer c'est quoi améliorer c'est ça donc ve salaka ndenge o zonga weranson wana zonga igwe zonga mokonzi ikweza mokonzi ne zonga mokonzi zonga le roi de la forêt soko telemi lobi ezala kakola banga ezala sankara banga soki sankara zo banga yo te soki nani kakola zo banga yo te eza obstacle pour na orchestre na et en plus ye moko na kakola nga za bongo azape na batuna ye o babanga kae donc wena sona ko lobelo moko bwe bakolekisanga ba kakola côté la biso mabe bobo miché. Merci beaucoup na batutu o balingaka David mais merci beaucoup à toi Christian Kabongo PDG du Famobal donc tous à la rana David numéro ça là bien pourquoi pas na Sietoulas Babodi donc Babodi on va soki David mazo chanaka Babodi chaque émission donc ils ont ma bête pour écouter le côté merci beaucoup à toi Julien Po moi ça pesa makamnaka ta Turquie wana Julien Po zalaka na David numéro ça là bien famille Po mobimba o bozana ka ta Turquie bino tout na pesi bino ba mbote donc to sola ke ça là bien merci beaucoup l'équipe mobimba ya idéologie TV donc to zalaka bo moko to zalaka bo moko lobi na biso nzabe mutayebi donc merci beaucoup à toi beau frère wana zaka beau frère nanga mais ya boss Mboshi nakati États-Unis wana na mwasi na ye Rolls Ndimbo donc lelo pena lelo anniversaire ya mwana banga liboso
Joyeux anniversaire à toi aussi. Donc, il y a bien un oncle. En anglais. Donc, oncle. Donc, joyeux anniversaire à toi. Donc, Nzamba Batela yo, Mikole Bele, longévité. Donc, on a vu que tu recoutes d'ici là. Donc, merci à tout Balinga Idéologie TV. Bon, continuez à s'abonner massivement à Idéologie TV. Pour Idéologie TV, Maramba bien ça. Vraiment, j'espère que tout ce qui est là, auto bombe la kibino pe auto meme la kibino yango wana so bomoni sinti bofonge na bakumvuata boye babila je vois salon de les amis ala bo s'abonner bo sala kuna basuke kitoko pe boutique mi ala donc yango moni sinti bofonge envoie à des ordres ya daningi vula donc solo la sintia kitata de bundes. Donc, yo evika masola, moi espoir à souka basola, kaka. On est là presque à la fin. Je vous aime tous. Beau s'abonner massivement. De gros bisous à tout le monde. Ciao, ciao.